Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso wa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba manaka ye koyaka benatina se yoko koluka kozungisa conscience ya bato na isika esengeli tokoliki alelo biso liboso na bino tolingaki tomekana yo kosolola par rapport ya ba confusion ye ezeko zingela secteur yonso ya bomo ya baindo tokei na milieu religieux confusion tokei na milieu politique tokei na domaine de science bref njonga njinga ya bato esika baindo bafandi makambo zeko tambola te loko ya malonga ezete soko mikolo mibale mileki awa ezalaki na bandeko moko ya libanda babengaki biso ndeko ndombele tozali na posa ya losambo mpona facilité ya mbongo ndeko ndombele tozali na posa toyeba balosambo oyo epesaka chance bazalaki moto na moto na bosenga na ye basusu balingaki bakoma na facilité ya basi basusu balingi bazala na chance ya mbongo basusu balingi bazala pe soko na accès facile soko alobi likambo so domination toloba voilà mais tolingi lelo tomeka na ino kosombitini ya makanisi biso na bino nini wana nde spiritualité bonzambe apparemment mokili ememi biso na esika oyo elongo bani te l'argent facile osambeli kaka nzambe olobi amen poto kaka ngo na ba pasteur soko atei bato répétez après moi kobanda lelo na komi riche église pe kangi kobanda lelo na komi riche te wana te bakomaka riche ndengo wana te richesse ezena mosala moto alingi alia mingi asala mingi principe ya tata keli likolo na se mais bino bolobaka nzamba asali mokili oyo pendant 6 jours 7e jour ndake ikopema bolobi asalaki bino moko lisusu kaka na mokandango bolobi un jour ya nzambe égale 1000 ans ya biso bato cela explique que nzamba asalaka mokili na ye pendant 6000 ans akei kopema pe 1000 ans mais soko asalaki yango balembaka na 6e jour atini banjelu batandela ye mwa mbeto ajwa mwa mpungi po asalaka soko asalaka te akoka kopema te christianisme ye kolongola bato na vraie voie ya nzambe nzila ya nzambe facilité zezaleli ya nzambe te facilité ntango bomonaka moto ndenge toalaka boye moto liboso na bino boze kotala ndeko ndombele parce que boyebi eze mélange ya combien de matière oyo esala ngai moto esala biso bato lokola christianisme yaki kodovie bato balobi na bino bazwaki mabele basali forme batie souffle de vie mais mabele nini lino eze matière mosusu suki eze matière mosusu lisu matière mosusu foie poumon yonso wana ba matière ba du sika esengi basala calcul eloko nini na eloko nini kobanda ko réanimer pièce moko na kati ya nzoto ya bato poumon eze na mwa eloko ya ngai faut réanimer yango pancréas eze na mwa eloko ya bololo faut réanimer yango estomac eloko yonso na nzoto ya moto ata suki ya moto na nature eze na eloko ekoreanima yango moto faut aliaka étude wana esalemi te na automatisme que la lumière soit la lumière fuit te erreur grave mokili ndenge ali moto bati mokili na kati ya moto zamba bibale kake batonnerre na kati ya nzoto ya moto c'est naturel yo moko oyebi bakake na yo moko pe oyebi batonnerre na yo oyebi pe bazamba na yo biloko wana esalemi kaka na automatisme nini tokoki kosenga na nzambe kaka na mokanda na bino balobi nzambe bandaki na kosala naino bikelamu mosusu
moto aye na dernière position tango nzamba sali zamba mai akaboli molili soko na longengo si mayei ko sala moto po nini asala ki moto na dernière position te moto aya kukuta yonso matière akeleli moto ekozala na posa ya mai ebale yali ba source yali moto akozala na posa kolia esobe yali zambe yali na diversité bolimbisi ya eleli ya moto ebwele mbisi matiti nkasa yoso yali nzamba yebaki na tango mosusu moto faliaka biloko eze be naturel ya kokoka kolona te yango bomoni mayebo wana nzambe ye moko tango ekoki apesi mbinzo nzambe na tango na ye apesi moto ayi na dernière position po akuta yonso nini tokoki kosenga na nzambe nini tokoki kosenga na nzambe te soko nazali koleka na baeglise nakomona ntango mosusu basere en Christ basali soko vingtaine soko baterme na bango bautilisaka mpo nini azali kosenga nzambe mobali mais nzambe asalaki na ino ye mobali ndenge mokanda na bino lobi nde amoni qui ne pas bon que l'homme soit seul nalingaka mpenza kokenda na bakivoka te mais nalingi lelo na simba moke mokanda na bino nzambe wana ngo tango asalaki nzete ati na kati ya nzete na botata na bomama tango asali mbisi ya mwasi na mbisi ya mobali po ayebaki création to procréation multiplication fo botata na bomama esangana asali balion mwasi na mobali asali na babalene nyama wana ya munene wana baleine mwasi na mobali mais tango asali moto abosani nayebite moto efalaki abanda ko se reproduire ndenge nini na mokili tango esi asilisi moto ndakanisi il n'est pas bon que l'homme soit seul bazwi soko na pandi totie yango na contexte wana mpona kofacilite bino nzambe deja amonaki ke mobali akokoka kovivre ye moko te yango akeli mwasi mais tango okei na église tango okei na église okei kosala soko 3 semaines de prière mpo nzambe atindela yo mobali nzambe akitisa ye na singa alotisa yo na ndoto asala nini mpo nzambe asalaki yonso mpo ya bino bato na baconfusion kaka ya bahome religieux lelo baprendre bato ke mokili na automatisme moto akoki akoma riche na facilité donc soko lingi vie facile yaka s'accrocher na biblia or c'est faux Jésus charpentier azali kokenda kokopere mpe bibonga père na ye Joseph asali apesi ye kota na shai lelo zwa kaka bana moko mike batekaka na bazando wana basashe Jésus alekaka ndenge wana mais ye soit disant bolobi ya utaka epai ya nzambe akoka koyebaki vie facile ezaka na biblia to na mokanda soko baparchemin bango bazali kotanga na ntango wana spiritualité eze recharge énergie nzambe akeli likolo na se tata mokeli aza énergie mpo nini tokosengaka énergie eze lokola bato mibale bakei esika moko bapesi moko misolo mbongo moko bapesi ye misolo te kasi bapesi ye mapamboli ntango bazali kozonga moto azali na esengo moto azali na misolo alingi asomba soko makasu asombi alingi asomba soko pantalon asombi alingi asomba unité force akotia na telefone asombi alingi asomba tout mpo ye nde azali na misolo mais moto azongi na mapamboli azongi na énergie invisible akosomba nini mais na kati ya mapamboli mbongo eyali bomengo eyali na kati ya mapamboli bana bali na kati ya mapamboli mayele eyali na kati ya mapamboli longévité eyali bomoi molai na kati ya mapamboli presque le tout eyali mais na kati ya mbongo mapamboli ezete
yango komona moto wana mbongo ndenga somba eka motu keke kokota na wenza matali kibala et du soko combien de maman wana donc azangi na position ko dédommager ba moto azwa ki mbongo akeke ko somba lopango mbula moko kaka mbulungu emeli lopango mbongo ezanga mapamboli différence bato baze ko luka pa ya nzambe o eze matériel te nzambe az énergie pa ya nzambe to ko senga énergie pour faciliter biso ndenge tolobaki molimo ndakambaka musuni soko c'est très élevé spirituellement et que monisama accomplissement de kozana musuni sur le plan physique mais soko gagner biloko ezena ngokaka physique sans plus spirituel c'est inutile nini bato bazeko kenda ko luka lelo na l'église libala mosala mais tozena mboka oyo toze soko na 90% de chômeurs moto yo banda ya botama nano afutela te nano azala na chambre na ye moko te moto wana mobali wana bolingi abala makobala ndenge nini po facture yango nano ya libala na mboka ya bapauvre ezali kokenda au-delà de $3000 bato basalaka te demo nano ya célibataire chômage ya bato demo ya célibat nano te chômage okobala ndenge nini soko bali bo moyi mosusu bandi soko moto azalaki ye moko azali kokoka ko se prendre en charge te ayaka ko discuter moteke na ndako akoti boye bongo fufongo lelo boti mokebo ndenge matika rien moto wana sika soko abali te mosi atamboli mabe na bo moyi na ye alongoli bazemi soko misato soko mine loko ekomali yandi yaka to kokenda kuna pa vie roger ye kutu minute longwe tobosani ndenge toyelaka na mokili toyaka na bagage na biso déjà na bagage oyaki nango eloko ekoboma yo se yebana kaka mokolo botamaka tango botami déjà tangama yo kokufa soko na accident soko na ebale soko na maladie soko na nini yonso ese tangama yo kobota bana mine bana misato yonso etangama na bagage toya nango na mokili sika yo tango milongoli bazemi mine oyebi ke na bagage ya bana yo yaka nango zena na bana mwambe to libwa bongo soko yaki kaka mine wana bango nde bazalaka na bagage na yo ya bana otikali na nini mokamwi pasteur atuni parcours wana te abandi ko faire reciter yo di charabia bande ko balandi nalobaka makambo yebolandaka ngo sans tendance et sans parti pris oyo to définir lokola bonzambe eze nango bonzambe te de momoko bakangaka chaque dimanche kutu toloba chaque jour ya semaine ata dimanche pe bakangi lundi de mongo afungwana babandeli lisu kokanga bato bakeye église 2016 année de bonheur atekaka makala 2017 année d'action, année de bonheur, à Kobi Koteka Makala. 2018, Yazala Kaka na Makala, Kunewe, Bongo na Kaka Bater, année de prospérité, Yateka Kambe Makala. Et c'est un biloko mosusu, ma poésie. C'est-à-dire, mobali moko akuta ina mwasi moko mwasi abina ye, ngana lingana na ngai kutuka docilité balo baka nanga maloba ya bolingo. Mais comment lambela pe maloba ngwa bolingo te? Bolingo zena ngo lisute mais lokwa yo lingaki tendresse na caresse sokwa ya elio maluba ya tendresse na a caresse yo etika libongo olakisi ye point faible ndenge bayindo balakisa ba pasteur ba point faible na bango mosala nde préoccupation libala nde préoccupation kobota nde préoccupation yango mokilize ko avancer te to telemi sur le plan religieux to telemi tokei sur le plan politique beaucoup limi setando ya kangonga mituna na bino tokozanga te ko yanola na numéro yeze affiché na se habitando na bino tokei sur le plan politique biso na bande ko mingi ya mikila poto to potani 2016 par rapport à message na biso et akini ni koloba to soutenir le président Kabila pour azalaki président yaki na révolution et puis e balana ki na bilaka etika fumu kimbangu na président ya mine
tozalaki mal compris, incompris, bato bafinga, tona lo bato finga na ponga pe na kape mwasi ya moto te donc ton musu soko pe yeyi na ndenge yaka donc to ndongwa naka to finga na bato kutezena mo musu ba bio mutati aka makambo ya nzambe metala te biso ze ba guerrier so pesi obeti na litamo na opesa musu te yo po tuelo ko ya malonga po nini tolobaki président Kabila wana a mérité appui. N'appui autosengaka na président Kabila. Et ça a même appui à opposition. Ba appuyer pour nini? Pour te faire face. Na benjonction, il y a l'opposition pembe, ou yezalaka na ba politique na biso. Lelo ba politique ezalaka longwa ngai na kota. Pour nini azeko linga moninga longwa ya kota poalia. Bazalaki ba donneur de leçons lobby eleki. Qu'on dénonçait mes gestions il y a classe politique où ezalaki na pouvoir. Mais le lob bango moins d'une année 57 millions. 57 millions. Et balanina makambuto zaki ko ebisa bino. Bozala ekenge. Bozala ekenge souvent mibali po wajwa mwasi atwaka na ino biographie. Atwaka na ino indice, notice. Ah, ya pecho ndeni na ina kota wana azala calme. Ah, pecho foye bayali na mingi. Moi ba style ba hip hop, moi ba ketcha minene ba pantalon minene ou ba chako ba populaire la fufuna machine. Wana adjube indice. Wana adjube indice. Tango boya kepa luki mo ba pantalon ngo ya kasona ngambela soko wapi akitisi yango na ba fesse. Wana komo ya mapeka kwa moto bukana. Po ba ibisa ki mwasi wana lingaka ndenge wana. Ba politicien na biso ba yebi peuple. Tozi na circuit moko balakisa biso moto ya finga ka ba dirigeant. Yende moto alingi peuple. Yango bomoni lelo confusion yali. IDPS na pouvoir, IDPS na opposition. IDPS azeko kamba, IDPS azena balabala na nzila. Kobanda prise de pouvoir, il y a président Félix Tshisekedi 24 janvier 2019 Tessika Tokomi. Parti politique et bouquet tumbi mingi de pêche. Parti politique na yé. Yango wana politique. Mais lobby ba pesa qui impression que soko ba koti na bokondi na coup de bâton magique peut pas comme il y a 3 fois, peut pas comme il y a 4 fois. Nyo se commis facile. Mais bon, t'as la coup ya transport lelo. Ministère ya transport a fixé à sous prité. Et comment Aseko, ba chargeur, na ba chauffeur. Plus fixé à la raté. Taxi, il peine un magasin qui tambo, et c'est qu'au vario prix, qu'on en la battant. Et ben 1500, na ba 6 heures. Ce que 7 heures, ban était au babimi, et comme 2000, 2500, te, quoi, kita te, ce qu'on a 500 francs, n'a pas 13 heures. Poison, à l'issue 2500, n'a pas 16 heures, 17 heures. Mboka, soit disant Bolobi, il y a état de droit. Bon, mais politique, bah, ici, biso kaka, oh, yo, wana dirijaka. Au moment où ils ont dit que le lobby na président Kabila, les lobby que le na président Félix Tshisekedi. Nous avons biso to zoka tango ya kotanga la bino ba charte de l'impérialisme. Tu es bisa kabino, ba dirigeant na biso basé liberté. Ba dirigeant na biso basé liberté. Atayiki ki confusion boze ko mona lelo na classe politique et c'est ko utalibanda. Pour ni ne c'est ko utalibanda. À tout prix, président Félix Tshisekedi faut livrer président sortant Kabila. Et j'ai souhaité, bino bandeko balandi bo souhaité, et cause la plus dangereux, et cause la plus dangereux, na ba manaki eleki tolobaki yango. Tango balobi na Kasavubu a livré Mbuta Lumumba. Président Kasavubu na tango wana na 60 akanisaki mindele balingi etro. Nzoka ba mindele baki na plan na bango ezaki Mobutu. Ba assassiner Lumumba na liwaya somo bakati ndambo ndambo. Lelo komi koyoka ba révélation bimi. Et soko Gérard Soweto wana lakisaka biso lino sika balobi na loboko ya Mbuta Lumumba. Mais lobi bokoka na motu
ma parti ya nzoto o babaki batiaka na acide nzoka bakendaka nango mpona betide tango batikali basalaka nini na président Kasavu na tango wana de 60 ti to 6 à 64 président Kasavu batonga ata dispensaire te ata nzila moko ya 1 mètre atonga te mais babalancer ya kei kokufa na pauvreté ancien président tekana ntsamba na vélo ce président Kasavu va utiliser Mobutu lelo vous êtes sûr ata soko président Félix a livré président Kabila ne basé na mposa na ye posa la nini na mboka Côte d'Ivoire ba balansaka Laurent Gbagbo Ouattara kotaka botala ba discours na bango na période wana mais Côte d'Ivoire ebakisa nini Côte d'Ivoire ebakisa nini Badjoui na Burkina Faso Blaise Compaoré a trahir Thomas Sankara yaye na bokonzi botala ndenge basukisa ye botala ndenge Compaoré asuka te otoze komona epesa biso mayele confusion eleki naze kolanda ba discours politique ba politicien tango baze koleka moze komona aze ko défendre libumu na ye kopo ya madeshu ezaki lixeta kopo ya madeshu 1600 to kotaka wenzete me toze ba pantisango misu talaka bolo bato ndenge nini ayebi to yebi kopo ya madeshu babenga ke bundeli 1600 sa kombi nde yaki soko 1400 lelo e bundeli ya madeshu komi na 3500 donc soko kuti madeshu bati 2500 seke yana oko silisa makala wana ba politicien bako bimisa population teto revendiquer te bako bimate mais soko zepo ya contrepoids balobi makambo ya FCC IDPS PPRD bajwei bato sima na bango po bakenda ko panza po bakenda ko tumba mais bajwaki bokonzi awa basalaki nini na bino baze ko sala nini po na bino te boko revendiquer te toze na 21e siècle bato mosusu soko zeko leka na ba commune mosusu ozeko tala ampoule lobi bazwaki likala moto batina kati ampoule mais courant na 21e siècle bato bakoma kotokisa mai po se reconi mai ebimaka na microbe mai ya salite nzoka nde na état de droit na mboka ya bato mayele tango totokisaka mai tobomaka mai tomelaka ebembe ya mai tango tokisi yango à 100 degrés Celsius oxygène esili ekufi évaporé mai wana eza sans oxygène nzoka nde oxygène ebomo ya mai mais lokola tokomi na suka okobanga mibe okobanga soko typhoïde soko nini tokisa mai ba politicien tolobaka na bamanaka tosali awa est-ce que statistique ezalaka na mboka oyo te basalaka statistique te basi bakei kobota bakei kaka kobota bakufi au moins lelo soko tolobi tosala statistique yango biso tokomona ke au moins 48 à 47% ya basi bakoma kotikala na kobota akendeki kopesa bomoi soit akei na mwana soit mwana tikali yake tozwi ba dirigeant na biso ya politique bato bazali kokamba ministère ya santé existaka est-ce que si bakanisa yango nakamwe kulutu na biso karma pas sali nzembo moko mama ye monaoki azali soko poursuivi na regrette mais il fallait interpeller nde ba médecin wana soko ye médecin directeur ya mama ye mo okei na bopito ma infirmier yonso bakoma na bakoma à l'école on dirait bazali kokenda kelasi te pharmacie nzoka bino botangisi biso ezali na bankisi oyo mosusu esengaka badegré mosusu ezala conservé na frais te bango bazali nango na sac prescription ezali na bakisi oyo par rapport a bakisi oyo ya zeli na yango ata yebi ke kisi wana ekosimba te mais ye fo abenda na ino mbongo soko facture ekoya kobima mosusu na nsima bakisi wana esimbaki te etali bino
ba dispensaire yonso ya ba balabala ba koma pe na ba bloc opératoire mais kota na bloc opératoire mais ça penza ya sala manger yango ba kosala moto opération wese moko ya manzanza ya sima ya jubu na yebite via bateau banani bakokaki kozwa soin ya nini wana ba homme politique confusion bakomaki ba homme politique pour ba parler belé pour ba koma na facilité mikili ya poto bakomaki ba homme politique pour ba somba bandako pe mituka. Mais biso tolobaka bazalaka mokonzi po bakonzami bazali soko bakonzami bali te oze mokonzi te moto akomaka marie soko mwasi akomi moto aze ye moko batikala kobenga ye marie te mais boni ya biso bakonzi bafifaka kaka be na confusion okei na soi-disant basali ya nzambe soi-disant malobi malamu soi-disant confusion ozongi na bome politique et confusion. Ok, il n'y a pas homme de science. Ok, il n'y a pas homme de science. Kuna lisusu confusion moko terrible. Batangi etelo po basala ka devi bateki sabilo kwa mindele. Motaki ko yeko la mécanique générale. Te poto sala motuka ya baini. Te poto kota na processus te. Akei ko sala mécanique générale po a réparaka. Ako réparer to sala ka pièce te ako sala devis so ka sali constant a sali devis na devis wana komeli yo to ko remplacer démarreur to ko remplacer vilebrequin to ko sala esengi to ti ya carburateur mosusu okei ko tekisa kaka biloko mindele basalaka moto asilisi na médecine to zena nzamba oyo e facilitaka ba dépôt pharmaceutique à mokili. Mais moto silisi na médecine yé pas yebi ko sala devis un boka moto tango na lobi devis ata ordonnance wana eze devis à côté ki sanini nkisi ya mindele asali ordonnance pour kisi ya mindele teka donc ki médecin na ye oyo ba yebisa ki ye yango wana. Mais curieusement boko comprendre que l'élite intellectuelle basé banguna ya biso bande kondombele boy surtout quoi français biso yebite était lo mindele to twaka occasion to le kate. Donc, etoze biloko pamba na miso ya bato wana. Fruit intellectualisme pas na biso l'orgueil. Fruit élite intellectuelle pas na biso arrogance, impolitesse. Botala bango na ba plateau ya bémission. Français. Oui, ezalaka facile na français loba ba fesse, lobango na nkota na yo. Lobango na lingala. Sika o talibana o kokolo bate. Yango bomonaka ba politicien na biso entre bango respect était. Terme moko ba monaki na dictionnaire na français akomo luka moko wana za na débat na moto na plateau pour appliquer. Tout ça na facilité ko loba biloko mosusu sexe. Poser na français. Pénis, poser na français. Bongo la yango na nkota na yo. Omona sentence na yango. Elingi ko lakisa ndenge kaka déjà to tangaka na nkota ya bapaya. To tangaka na incompréhension. To tangaka na ignorance. Soko to tangi na monoko na bankota na biso nde to ko comprendre nde milimo e ko révéler biso boni to zena kenkinawa mais qui sa malaria yonso c'est importé banani ba diaboliser Congo bololo tango coronavirus bandaki élite intellectuelle mama moko tongola ki bana na ye Congo bololo na citron yango na tuna ka bino mama wana bokwama na Mexique mama wana bokwama na États-Unis. Pour ce quoi c'est que maman moindu a kotika la kosangisa Congo bololo na citron ta tongola mwana et salama ka wapi bato ngaba balobe salami na selembao bato selembao babite na ngaba bato ngaba babio babaki na njili bato njili babi na Delvaux et to pesi maboko makasi c'est que salami ibanate mais pour nini ba diabolisaki référence tango maladie yo Covid-19 yei moto tinda bato te milimo ya bato nde tinda bato soko to komela Congo bololo to ko telemela maladie oyo. Mais lokola élite intellectuelle ezalaka po etekisa mai ya mondele ba yebiki na Congo bololo ba ko tekisa biloko mondele te bango bazé formé bazé auxiliaire ya loposo pembe
yango ba diabolisa lelo tozalaka na kamoko ya COVID-19 soko coronavirus na okituro ba commission na féminin ndeko ngala ba commission COVID-19 na féminin pourtant bandaki yaki tantôt masculin balobi le Covid la Covid angaye élite intellectuelle ba traître ya bamboka lelo ba traître ya bamboka José komona ndeko Jérôme Muniangi aze ko défendre Artemisia moto kopesa ya putain bato bakufaka na malaria biso ba congolais biso ba africain mais soko nkisi elingi ebikisa malaria babi OMS alobi OMS akoloba nini OMS akoloba nini po ya bomo ya biso te confusion sur tout le plan confusion bato bayebite toko vivre ndenge nini bato baze ko kufa na est na tango wana tolobi guerre est ezalaka libanda te Kabila motatia etumba wana lelo Kabila zete Félix Esu motatia guerre wana boni esika tiyo toboki tobambite toze koluka kobongisa nzila esika bebeli te mais tokenda na compréhension soko nzile bebeli koto po tiyo wana eze kolekisa mai tokanga na ino tiyo si makoto tokoza na facilité b'impérialiste basé ko boma ba indo vaccin oyo ba vaccin empoisonné bolanda yango ba vaccin empoisonné yango bayaka ko betao tolobaka maladie Ebola tango soko ka kombo Ebola soko kansalo kwa ba équatorien de basala yango te bisote elle maladie ya bisote loposo pembe na sali Ebola ayiko meke pai na yo alekela ke pai ya banani élite intellectuelle ba docteur yonso bomona ka bayebi ke toze ba kobai soko basali nkisi moko ba ko mekao soko basali vaccin ba ko mekao lelo Belgique azeko senga asegi bolimbicité pour l'être ya roi Philippe Albi nazena profond regret ya mainto roi Léopold Sala na Congo tolobaka toyebite cadeau nini moto aboma ba parents na yo akoki apesa yo po benga ye moto malamu plus de 10 millions de Congolais roi Léopold abomaka biso ba ko sala moitié ya Congo 10 millions de Congolais moto moko afandi akomi lettre akomi le président na biso j'ai le profond regret et s'il a fait que facilité ndenge wana ezetumba tango bandeko na biso bane Congo ya Congo central basé ko revendiquer botombola bo élever président Kasavubu na rang ya baero na lingaka nayo kape bandeko wana ya Congo central balobela Mfumu Kimbangu toze ko pusana na centenaire ya Mfumu Kimbangu même pas jour férié na kombo ya grand prophète même pas jour férié bakangi na matadi na 12h bakomi mbanzangungu na 12h Mfumu Kimbangu batina tono basude babwaki ne bale baye kokuta zokoteya même pas journée férié. Mais tout le monde a dit que Papa Tshisekedi a tout le monde a crié. Papa Tshisekedi a couché dans maladie, dans embolie pulmonaire. Mais par le fois à l'aéro. Mokili a politique et captivé bateau. Tout ce qu'on a saté. Tout ce qu'on a saté. Les gens ont misé, il y a Europe et il y a ce tondi. N'a pas avoir et Afrique. Bande ko boze ko benga ngai to kendeki na mise boboa ki makasu ngita boboa ka makasu pusenga ki boboa ka makasu mais cette cérémonie a boboa ka makasu te n'importe qui a lobby bike ko wane zongia mindele ba kendaki na mayantina confusion lelo to leki likolo na ba point yon sotolobeli bon mais religieux ba kotisi confusion ya ko luka libala na église. Mais ma frère et l'église est basala kate. Bako bala baser bako lesa bangoni. Yo moko pasteur olingi tango yonso batila ka mabonza. Confusion. Bon mais politique. Tolobeli bango confusion. Bobi mana bala bala pour ba destituer Kabunda.
mais kabunda zeko tongana kingabwa ba combattant wana batikala ka ba pauvre malheureux bako quand même pas ko zo basusu batia bangwata na INPP ba yekola métier bazalaki na ba facilité on a peu basé nango jusqu'à présent confusion FC ça zeko protéger et bunga na ye tolobaka wala mère Mende nationaliste et révolutionnaire soi-disant pour attaquer Mindele menga na ndimaka yango te pona zayi koloka peso kwa beli akimaka mbango kaka na mboka ya Bamindele yango te nationalisme yango te ensemble yango tolobaka bolanda ke mission sans tendance et sans parti tomituna 60 ans après indépendance classe politique et bakisi nini bon mais religieux babakisi nini bon mais de science et babakisi nini kaka matière UNESCO kaka kotangisa biso lelo ba belge balobi yango matière wana yango te biso tokoka ekotanga ba homme de science na biso si basalini nungu na mokili ba homme politique te wana bakolobela te balingaki baya kobeta vaccin ya coronavirus ao vaccin ya lokuta empoisonné bomonaki politicien nini ya telema loba au nom ya peuple bakoloba te po bazalaka pete po ya peuple ba pasteur bato intérêt égoïste ba politicien bato intérêt égoïste ba homme de science toloba te bato wana yonso mosala basali na mokili ya bainda po ba faciliter loposo pembe sur le plan scientifique sur le plan économique pour ba homme politique et sur le plan religieux ba jeune yonso boze ko salao lokumu ya Mindele kimi epa ya ba Mindele ba jeune yonso boze ko kufa mais biso to aka déjà na jeune ali belate un moto oki nzala na tongo ya kolia na 17 moze na jeune déjà ali bela bo jeune ga chuponi oze na posa ya madesu molema tembe bo souffri to ka bona po mokolo molelo biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tukutani na posa seko ya pona manaka isusu matondo